Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Mbote Nabino, ba fidèle téléspectateur, il y a un magazine KNB News, il y a Mokole Yalelo, et single web édition, il y a Lelo, ils allaient essentiellement sportifs, et puis ba rencontre sportive, et là qui mingi pe les sous boybe te Mokole Yalelo, ba Léopard Yarvi dans le du Congo, ba outi ko ça l'exploit, nanenga ko sakanate po ba outi ko gagner 3-0 contre équipe ya Tanzanie et betamaki kuna donc ba congolais lelo bazali na Essengo kasi sengeli boy ba peli sous ministre ya justice pe garde so Mama Rose Mutombo a outi ko suspendre décision ya bandeko ya comité de sensible pour ko suspendre des clips oyo ba diffuser en gote na revue de Mati du Congo Mobimba et quoi décision yango pe nyonso ezongi normal donc désormais ba clip oyo ezongi na TV pe na radio avec impact na idéologie et sengeli boy ba peli sous côté procès Chebeya. Décision ezalaki ya kokitana nous na mitendi na concession ya général Djadjidja pour na confirmer ba fait oyo ba prévenir tout pe ba renseignant balobaki na procès yango lelo pe ba kitaki kuna wana ezali quelques sujets oyo to ko développer na édition ya Mokole Yalelo KNB News première chaîne d'information en continu na Lingala oyo ngai na zena plaisir ya ko présenter bino yango pe na souhaiter bino bolandi malamu. La édition ya lelo na lancement officiel ya projet Kin Elenda ezalaki bongo mokolo ya lelo na commune ya Ngaliema cérémonie monene ezalaki kuna na cadre ya projet Kin Elenda na Binza Ozone esika wapi projet yango ezalaki lancé na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde asalaki lancement na yango avec impact na idéologie sengeli boy ba peke projet oyo ezali mingi pour na captage d'eau brute oyo ko salema na fleuve na biso pe mai yango ezali bongo distribuer na baizine oyo salami kuna baizine wana nde ekokomisa yango potable pe ekotitika yango na quelques quartiers ya quelques communes oyo ya ville ya Kinshasa notamment Ngaliema tokiti côté ya Seremba ou tokei na bamonga fula tokiti na Bandal Kitambo bango nyonso bakozala servi na grâce ya projet oyo Kin Elenda oyo elancé mokolo ya lelo tokozongela bino yango avec force détail na édition na biso ya Mokole ya lobi kaka nena na ebandeli édition oyo haute cour militaire et sika pi procès Chebeya ezali ko salema bakitaki Mokole ya lobi na mitendi pona kotala concession ya Djadjidja et sika wapi ba renseignant oyo balobaki eti bakunda chauffeur ya activiste ya ba droits humains Floribert Chebeya fidèle Bazana bolanda reportage oyo. Pour reconstituer bah fait sur circonstance, il y a double assassinat en 2010. Il y a Floribert Chebeya et Fidèle Bazana. Haute cour militaire où ils allaient siéger en matière répressive na second degré. Il y a affaire Yango à procéder qui Mokole mercredi 10 novembre 2021 à descente sur terrain na mitendi na commune ya Monga Fula na Kinshasa. Objectif ils allaient bon ko identifier des concessions il y a général Zelwa Katanga Djadjidja Oyo moko et servaki na enterrement ya chauffeur ya Floribert Chebeya Fidèle Bazana. Na mitendi 3 parcelles des alaki visiter. Première parcelle est située sur avenue Palanka numéro 11 na localité Mbala. Yango ezali bongo na ndako moko na kati. Renseigné Djadjidja a soutenaki ke azali propriétaire na yango. Kasi version mususu ya ba fait ezalaki confirmé na locataire oyo bakutaki sur place na parcelle yango. Interrogé dans haute cour, partie civile, commandant chef poste, ya police militaire affecté na mitendi, oyo aibani na kombo ya Katebere, a révélé que moko ya ba jana ye, banzaki lolo oyo na procès azali présenté lokola oyo a timolaki libulu, et sika corps ya chauffeur ya Chebeya, ezalaki enseveli abandaka kofanda na ndaku yango. Ba membre ya composition ya haute cour, ba kendaki musika, na cité Millennium et sika puis ba parcelle mususu ya général Djadjidja ezalaki localisé notamment le long ya ba avenue baptisé na kombo na ye en compagnie na ba avocat ya partie civile ba posaki makolo na bango na terrain où ezali ko appartenir na renseigné Djadjidja pe moko Djadjidja andimaki yango après plus de 10 ans moko ya ba participant na crime oyo Jacques Mugabo azali ko se souvenir na site yango nazali ko reconnaître site oyo nazala awa na butu ya le 1er juin 2010. Ezalaki Christian Ngoyi kenga nde alaki sarabiso yango na ebité ko préciser esika wapi oyo to tikaki
ba véhicule na biso na époque yango mais tokomaki awa na Jeep Defender pembeni kaka ya parcelle oyo esika wapi tobimisaki corps sans vie ya Fidèle Bazana ezalaki na certains banza oyo amemaki biso esika trop ezalaki esika oyo ya timolaki libulu yango ezalaka à quelques mètres na esika oyo avant ya kozwa direction gauche na parcelle yango ezalaki na elo côté sauf hangar moko selon Jacques Mugabo site yango ezalaka zamba ndenge a déclaraki azalaki appuyé na maloba ya moko ya ba renseigner Doudou Ilunga moko ya ba membre ya bataillon Simba oyo bandai ko diriger na moment ya ba fait oyo na Christian Ngoyi Kenga. En dépit ya ba déposition na bango, endroit exact esika wapi bakundaka corps ya Bazana ezalaki indiqué te po espace yango après 10 ans et boti matiti pe ezalaki susu reconnaissable te. Donc dossier ezali à suivre. Vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde sur Madame Rose Mutombo a annulé bongo décision ya censure pour l'interdiction. Il y a deux clips oyo ya bandeko oyo ya MPRP ya ndeko Bob Elvis pour na kopekisa yango na etandi mobimba ya rapide mati du Congo décision oyo koi pe nyonso ezongi normal bon na reportage oyo. Ministre de la Justice Rose Mutombo na correspondance moko oyo ya mercredi 10 novembre 2021 à instruire na commission ya censure ba lever décision oyo ezali ko interdire diffusion ya clip vidéo ya nzembo oyo nini to salité ya groupe ya MPR a exiger lisusu na commission ba explication sur procédure oyo ba saleli pona kozwa décision yango par conséquent na instruire na bino ya kokwisa décision oyo pe kopesa ngai ba explication pona procédure nini oyo bo salelaki pona kozwa décision ya lolenge oyo ndenge tokoye kotanga na correspondance yango selon ministre ya justice décision oyo zwamaki na commission ya censure ezali illégal pe ezali non conforme na loi po ete ezalaki prise na absence ya ba membre mosusu ya commission en considération na oyo ezali kolanda il paraît que sans conteste décision na bino ezali illégal pe ezali décision moko oyo ezwamaki na absence ya ba membre mosusu ya commission ndenge ezali ko exiger ba disposition ya ba norme topé ya ba règlement na bino. Et c'est qu'on rappeler que commission de censure a interdisaki diffusion ya ba clip oyo ya banzembo nini to salité ya groupe MPR pena oyo ya lettre Aya Fati ya rappeur Bob Elvis pour un non respect ya procédure. Pe décision oyo et suscitaki réaction na kati ya classe politique pe sociale ya mboka na biso. Donc bravo na ministre ya justice ndenge ayiko sursoir décision yango pe bana mboka bazongela ko interpeller ba congolais nyonso na banzembo na bango. Kinshasa eleki partout. Confusion ya Chichi Bando Kenda FCC Koya Ekoma Union Sacrée. Beltesco Colomboka toujours pour servir les Congolais à lancer des produits dans le marché et chips et ça coup ya kosakate qui mamba encore dans la boutique bino ya coin surtout pour na bana na période où il y a classe et ça impact ya danger. Toujours na souci ya kosunga ba Congolais na kopesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na gumoko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda ba cours na bango ndimelanga okopesa nga raison po goût oyo ezali awa somo Beltesco na bolinga za kango na ba consommateur na ye aye lisusu obimisa ba produit kitoko pona kosepelisa bana na biso tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia yoloka malunga ni na bolia ezali ba snack oyo ya Beltesco oyo bimisi oyo ezali ko liama bitoko makasi dakisa tozana ba croutos oyo ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boom
oyo ezali na goût ya tomate épicée na ya goût ya fromage nyonso ezali ba produit Betesco oyo moi na kata mesa oyo que variété ya ba goût oyo ezali kopesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali kobakisa ozali kolia elenge ezali kobakisa ozali kolia goût ezali komata yango babenga yango cloutos yango babenga yango boum yali kosala ke qualité ezali kosala différence na Betesco biso toyoka wana poto sunga poto créer habitude de consommation na bino ba consommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na baboutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Beltesco mopanzi nango po soki logo ya Beltesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Beltesco yangwana nde ba snacks oyo Beltesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka ko servir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pona santé kitoko. Kinshasa eleki partout. Bafi oyo basengaka ba copain ya ba camarade na bango mbongo nde ezali sujet oyo to sélectionner pona bino pe ba congolais ba fistiger comportement yango reportage ezali signé Peggy Ilunga pe merveille mobende. Bami baza bato ba partageaka ba problème ya vie ensemble ba pesa na ka ba conseil pe basunga na kasoki moninga za na problème bato mususu bazalaka soki déjà mesana na moninga na ye surtout suka za amine d'enfance secret ekozala te entre bango mibale soki aza na problème akokoka kobombela moninga na ye te pe bonheur to pe malheur na ye ba partageaka ngo ensemble. Tout le monde a rabagé une fille sous tellement qui a koka kubombe la moninga na problème te soka zuye moi relation na ye na mobali moko azolinga mingi to pe mobali yango aza na moi position o komona kolinga a présenter pa baninga na ye po bayebana kasi ya koka mona baninga mususu bazalaka soki kaka moninga a présenté mobali na ye abandi déjà ko envier misusu kutu bazalaka kaka premier jour wana komona tonton Christian numéro na yango après akomi ko benga mobali ya moninga po asinga kaiba mbongo sans que moninga na ya yeba yango magazine KNB News to tuna ki na ba congolais soki comportement ya basi o basenga ka mibali ya baninga na bango mbongo na absence baninga na bango ezaka malamu comportement eza mabe makasi yo caractère wana soko za na caractère wana tika caractère wana mobala muninga aza mobali na yo te mobala muninga aza mobala muninga soko kutana mobala muninga fo solola na makambo etali yo oya ko solola makambo etali mbongo te soko za na caractère wana ko singa kambo nyoso pa mobala muninga eza mabe makasi yango no mona kabala mbali bazaka faible devant bala basi la omona bongo ale akomi siko kolinga yo pona yo moko nini omipesi likambo ya pa mobala muninga yango wana bon et ça langa bien te po eza mabe jamais oyo yambala moko ngana zate oyo osenga mobali nanga mbongo nande ni ya malamu te lobako yebisinga ndeko no mwasi ngande na ke na sengeli azana betation mabe seka lingaka po ya zate ngana zate yo osenga mobali nanga mbongo nande ya bien te botika bizenda ne ya malamu te oyo osenga mobali pesanga mwa 100 fois mwa 200 mibali bazandeni Ndaka ebiso kete na peso 100 francs nga lelo ya simbio libele lobi kuna simbio oti mponi ko sani okay ya bien kitoko te makasi aza camarade ya mabe soko osenga mbongo fo senga ngamoko a partir na ngande na sengeli yo soko ko mosenga mobaya mninga mbongo kwani mukolo yo senge mbongo mukolo ye pa sengo eloko osandeli parce que mobali akabasa s'intérêt te excès ya ko pesa o ezanga tamo bope pa osenga yo soko zala na ngoto pesa nini en tout cas ça m'a bé parce que mobali akoza na intention ate et fait à mesure ya komona na kaya nyonso na ko senga kae boko kipe ko lingana conseil na opesa en tout cas ngane tina ngai na bisance na ngoko so sambali na ngai te akosenge mbongo ta ko solliciter parce que effet ya ko sololaka talaka ko fréquenter tout le temps eza bien te en tout cas ça ba fille mingi basala bongo en tout cas batike eza mabe mibali bazaka vraiment très faible eza kitoko te batika comportement wana oui wana lukarando na ngai wana lukarando na camarade na yo esimba te ke ba débrouiller ba luka ba kope belé a luka mbongo eza ba luka batiko senga bongo mobala sa élément moko faible esimba te batika vraiment batika ezala te atanga nde naza batana za avec na permettre ngote pour comment ça fait yo za camarade na nga avant yo ozo accès pour mobile na nga il faut nga moko na pesa o accès wana so na pesa ngo to kene wala lingo laksani o violer da mobile na nga
ovioli da mobali na ngai po ezalaka te po jamais kokozala mutu oyo ngai napesi yo permission te yo kesenga mbo pa mobali na ngai na nsima na ngai lingo lakisa deyake oviole mobali na ngai oui ntango yo bandi na mbongo balobi celui qui donne celui qui reçoit sikoyo ntango yo azopesa mbongo na ye mpa na ya koreceve nini areceve ka oyo wana bango balingaka koreceve yango kozwa donc ntango yo ozozwa mbongo na ye ye ozozwa mokolo oyo ya osenga ye pa ya biso mpe yo mpe pesanga oboya te mpo ozwaka deja nga na kopesa conseil te nga camarade abongo na okabone no di media soki na oyoki ke mobali na ngai obien oyo babeteli nga lisolo obien mobali na ngai lobi tonka na okuta yo na yebi so nga noki camarade esili bakabola mbongo me mobali te papa mobali bakabola ye te bakabola nde ka mbongo bamisu mpa kolobaka te nakendaka kopesa ye toli me okendaka mpe kosenga na kosenga wana tika eza mabe po ntango yo ozosenga mokolo ye mpa osenga yo elakisi kosala nini opesa soki oza na problème to mpe na urgence moko ya mbongo me omoni ke mutu akoki kosunga yo eza mobali ya moninga na yo mpo ye nde aza na mwa possibilité ekozala malamu osenga moninga na yo permission mpe soki andimi malamu ye moko asengela yo to mpe osenga yango me na présence na ye moko bongo nde bokobatela amitié na bino mpo bato mosusu tellement ke bazwa baku ebele ya mabe na vie esalaki azala lisusu na confiance ya bato te akoki koyoka yango to mpe aremarke yango ye moko ke osengaka mobali na ye bambongo bongo akoki mpe kokanisa elo mabe pe ezo risquer ke bokabwana donc eza mabe makasi il faut moninga na yo ayeba po écrire ba problème te Kinshasa eleki partout. Na cadre ya 27e édition ya Ligue nationale de football Lina Foot des rencontres betamaki mokolo ya lobby moko na stade de Martyr pe mosusu na Lubumbashi bolanda reportage oyo. Des rencontres, il y a 27e édition du championnat national, il y a football Ligue 1 et Betamaki Mokole à Lobby mercredi 10 novembre 2021 dans des stades de la République démocratique du Congo. Dans le stade Mazembe, il y a commune, il y a Kamalondo. Formation locale, il y a tout puissant Mazembe, il y a Sempoza qui devant formation, il y a Union sportive Panda B52, il y a Likasi, il y a score, il y a 1-0. Unique réalisation, il y a Bakorbo, il y a Kibongo signé, il y a défenseur, il y a Bango Zambien, Kabaso Chongo. Dans 65e minute, il y a jeu. La victoire Oyo Bapoulin, il y a technicien français Franck Doumas gardé tête, il y a classement avec 19 points dans cette sortie, tandis que Union sportive Panda B52, il y a Likasi, il y a 18e dans classement avec 5 points dans 8 matchs Oyo ici à Betty déjà. Awa na Kinshasa, dans le stade de Martyr, Dorin Club Motema Pembe 2MP, il a enregistré deuxième victoire dans la saison devant formation quinoise, il y a Racing Club de Kinshasa, RCK. Izalaki bongo na score, il y a 3-0. Ikanga Lombonde, Azalaki premier buteur. Kati Katulondi, deuxième buteur. Pe William Likuta. Bango Anande. Oyo bachaki ba bipo na ba immaculé. Yaliboso et Chamaki na 22e minute. Yami Balé 35e minute. Pe Yami Satou. Izalaki bongo na 38e minute. Ya match yango. Na succès Oyo Darin Clem Motema Pembe a grimpé bongo na 7e place avec 11 points na 7 matchs ici à Betty déjà. Côté naye, Racing Club de Kinshasa a tikali bongo le chèque na classement soit 20e avec 2 points kaka na 8 sorties Oyo déjà assis à Betty. Kinshasa et l'équipe partout. Kaka ndenge na lobaki na ebandeli ya édition Oyo ba supporters bagangi poeti ba Léopard ba uti ko sala exploit. Mokolo ya lelo na Tanzanie na ko gagner équipe ya Tanzanie na 3-0 après ba défaite pe ba nil oyo toti ko zwa et pesiment niyo ya espoir pour na ko yebisa ba congolais te ezali pe possible tokeni na Qatar 2022 pour na mondial bolanda reportage oyo. Ezalaki na match retour ya groupe J ya 5e journée ya ba éliminatoire ya Coupe du monde Qatar 2022 oyo ebetami mokolo ya lelo jeudi 11 novembre 2021 na Benjamin Kappa Stadium ya Dar es Salaam. Baléopard bafongola qui score kaka na 6e minute ya match na entremise ya Gaël Kakuta. Avant azala imité na Nathan Indumba na 66e minute pe Ben Malango ayaki ko achever bandeko oyo pe ko conclure score pe ko tchafet likolo na ko inscrire 3e but ya Baléopard na 85e minute. Na victoire oyo République démocratique du Congo a récupéré provisoirement tête ya classement oyo avec 8 points. Suivi na Benin Oyo Azali na 7 points pour abeti déjà 4 matchs. Peli sous Tanzanie Oyo Azali actuellement 3e avec 7 points. Tandis que Madagascar y est Azali le chèque avec
4 points na classement P abeti déjà ni on est à domaine naé les mieux placés on prend au moment qu'il y a Monique donc il y a un ça ne va pas donc il faut côte ça voilà c'est ça donc ils ont vraiment un rôle naé en tout cas traîner aussi coup de chapeau bon c'est pele mingi na entraîner na biso nda coacher biso kitoko na libanda to gagner raté to mona ka ba défaite les trop mais ne to beti sikoyo c'est pele pena makasi ya danger pour to zo ba score wana mwa kala to komo zo ka ba défaite mwe mingi mais ne to beti boy na c'est pele fort entraîner à continuer jenaye kitoko ndenge makaba et classement na ele kaka ndé zalaki c'est quoi changer moi muké a bongusaka moi muké classement moi muké la takuana et ça la paie moi bien pour to kineta moi liboso to kineta pe selon moi kala to kineta to beta 3-0 c'est bon to gagner au kala to gagner au kala to c'est plus fort merci moi match l'équipe kitoko makashi au sengani l'entraîneur bon on a besoin d'un entraîneur encourager toujours à jouer to rapporter sur victoire contre Bénin. Après victoire oyo batuming ba ki espoir te baga Togo Pola balo baga Léopard Pola to beti ba matia ni bon na mboka liba pour sa première fois depuis Mundele on a eu première fois to victoire makasi donc depuis arrivé na RDC mbala liboso to gagner 3-0 yango vraiment toujours soutenir continuer seulement bongo on a renforcer toujours équipe merci pas Congo commerce est-ce que tel match il balango bala GRC bana biso moko c'est ce que na c'est bana Congo mokili momimba ba yebake dimanche ndeto komela makila Benin baya to benga ba technicien ba dribbler na milieu vraiment mais côté nyo soana ça va défense na biso ayaki na menace a menacer biso pour mona que basa na expérience te basa ba mater ba beti ba menacer après aussi la mon pépé fatigue baraté vraiment bien biso on to tcha 5 biso to lingi to tcha bango 5 ba ya avoir un vrai gardien mais biso on to tcha bango 5 si 11 novembre on a plaisir ya représenter bino yango merci na papa Timothée Kaembe o azalaki na le 2 caméra oyo na oyo mosusu paye moka azalaki na régie merci na peki ilunga oyo asalaki réaction ya terrain pour na kozwa ba supporters congolais oyo ba réagir par rapport ya match ya lelo pe toujours quand ne boyebi na coordination ya Grand Lion ya communication de musale zeko salema a malamu Jimmy mukendi chimanga tukutani lobi magazine